Merci na bino nyonso oyo bozolanda biso na mokolo mwa lelo. Nzambe ayeba vraiment na kobatela pe kobomba bino malamu na mobu oyo tozali kosilisa ya 2022 pe tozali kokota mobu ya sika 2023. Tika Nzambe ya lola azala la bino abatela bino. Toyebi ete epidemie ekoteli biso kasi na ngolu ya Nzambe tata akobikisa biso po ete bakongomani bakobika penza malamu te. Nzambe akotika te bokono ya mabe ezwa bakongomani pe bino bandeko nyonso oyo bozali bongo libanda ya République démocratique du Congo. Tika Nzambe abatela bino ngonga oyo bayike tango mosusu bakolela bamisusu pe bakie misala misusu pe balila pasi kasi tokosenga mwa minute moko ya kimia pona kolela milimo ya bandeko na biso banso ba oyo bakufa bandeko oyo batiki biso na este na biso batiki biso na Congo central ba accident uti ko salama na Equateur bipai binso bandeko na biso batiki biso pe na catastrophe naturelle oyo utaki bongo komo salama na banjala boko tala bilili to kozongisa bilili po ete tokomi kokele mobu ya sika boko landa wana bilili lolenge ba okele kotika bandeko na biso na. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Malita na bamituka boko mona wana ndenge zoleka na bato na babalabala bakonganga pasi mvula ememi bato baike esalama na ino te uta Congo ezala Congo kasi na basuka ya mvula boye milimo bato mibike mikei na catastrophe oyo epesi pasi na moni wana boko mona bilili ndenge bakokundola bato musuna bamai boko mona bakobimisa bato musuna bamai donc tikino lelo bato bakobimaka kaka epesi pasi yango tolobi tokanisa bawei wana banso biso banso tozwa mwa minute moko ya kimia ya kopesa Nzambe matondo pe ya komotika molimo ya bandeko na biso na kimia pe kosenga na Nzambe ete mobumo yetu ali kokota ya 2023 Congo ezwa lipanda na yango Congo badongolo miso babima leta o ali moini leta ali assassin tolongola bato banso ya mabeka tekolo wa biso po ete Congo ezwa bonsomi na yango mwa minute mwa kimia matondo la bilo banso bisika biso ezwa mibino bozwi mwa minute la kimia biso pe tolobina ye mokonzi nguya na kembo bileko biso seko obele Nzambe nde azali na maloba pe makoki akoloba pe yango ekosalama nde tobeleli na ye Nzambe wana aloba liloba yoko la République démocratique du Congo aloba liloba yoko na bakufi nyonso pe bacriminalité nyonso ezali kosalama na ye ekolo wa biso Nzambe aloba liloba po ete bakongolais batelema mokano moye pe bolingo boye mimonisa makati na République démocratique du Congo po ete tozwa kimia wana toleki bongo na komi bondisa biso na biso pamba te tokomi na tango oyo esengeli tomi bondisa bomoni ete mituka ya bawe ezali koleka pe lolenge babimisaki bango na moi na mai ndenge pe bakobimisa bamisu pe kobenda na badzelo tokei kolakisa bino wana catastrophe ya suka oyo euti kosalama na Congo central bomoni bino moko la bilili ndenge motuka epanzani na Congo central lolenge ya accident wana nano emonama te kasi bato bakoya kotoka basoso bakoya kotoka biloko bakokima bakosundola bibembe pasi pe mawa na République démocratique du Congo motema ya boye eyei pona nini eyei pona bakambi bayi ekolo Congo bazangisi biso mitema ya koyoka mawa Congolais aza moto ya mawa soka moni moto akufi akoyoka somo akolokota moto kasi Congolais abongwani Congolais lelo akomi moto nyama nesika ya kobenda moto pe koyoka mawa Congolais azali kozwa biloko ndenge bokomona wana biloko mibale misatu mine achena moto akokima mbango basoda pe bango moko bakokota pola koyiba kasi pasi ya kolela bandeko oyo bakufi ezali lisusu te yango to ali kobelela pe koloba ete na République démocratique du Congo ezaleli ya lolenge oyo esengeli esila
ezaleli ya lolenge oyo esengeli esila bandeko na ngai pamba te biso tozali bato na bolingo nde Océan de la Presse na équipe mobimba ya ye ya Océan du Congo chaîne na bilo ya Libération na mobu moyeto ali kosilisa 2022 pe tokota na 2023 nde to ko sensibiliser pe ko benga koloba na Congo mani nyonso sengeli ozongela bolingo na oya kala longwa na bolema longwa na kozala moto nyama longwa na komikumisa mabe longwa na kotambola lolenge ya nyamu zongela bolingo na oya nzambe tata Congolais oya bangaka nzambe tata moto atambola kala nzamba senza kalolenge te moto atambola kala nzambe azalaka ferme fidèle tala lolenge ya motema oyo ezali ya bakongomani te ya moto akufi pe ya kumbi biloko akei nango epesi pasi pe mawa wana tolongola Congo Central kasi totiela bilo elubela oyo utaki koleka yambo ya koboma bato boko mona lolenge bato bakokota na kati ya mai oyo Félix Antoine Tshilombo tata mokonzi mwa ekolo le garant de la nation alakaka na biso ete yambo ye akende kokoma na suka ya mandala ye Congo ekokoma Allemagne d'Afrique kasi wana boko mona mbula mituka jobu bako tia bato komema bato ba yemo tokele kali bato bakwe wana nde Allemagne d'Afrique wana nde lolenge obiso toko tambola na likambo ya lokuta to esengeli toloba bosolo nde nzambe tata Congolais oyo tambola nzela ya nzambe liloba ya nzambe lobila biso je suis le chemin, la vie et la vérité. Tango yo zali kati la chemin, yeba ete esengeli ozwa bomo epe bosolo. Ndeko kasi lelo to komi na Allemagne d'Afrique, botala elubela wana. Bilo moko boko mona, ndenge bato bako zinda, ndenge mituke ko zinda, ndenge eko tutana. Kaka na bamvula oyo wuti ko beta. Yango biso toza ko talisa biloko oyo. Ezali te poto mwa mweta kasi ezali poete biso banso tozwa mayele na année 2023. Tango toko kele ko s'enrôler, tango mapona mako sala ma otala nani yo ko pona mutu oyo azali koloba no maloba ya solo ya boko cité moto oyo lelo atamboli na wi lobi akomi na note ko voter moto te pour la sentiment ko voter moto te po ete bapesi yo kwanga ko voter moto te po ete bapesi yo eloko po ete mapona mi 2023 ezali kukao ezali bobele mwana mboka Félix Antoine Tshilombo nda kolonga kasi tolanda bachi nini ya lobaki ebongo ngala zonga la bino kabuya l'homme puissant Nanate moki amokwazo nzela ata ya mukete na yango biso lobi ete toza komilengele pote poete candidat na biso na présidentielle ya 2023 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aleka na majorité écrasante zabongo te tokosala manso ete badepute tozala na majorité écrasante zabongo te tokosala so po ete basénateur d'abord badepute provinciaux tozala na majorité na baassemblée provinciale zabongo te tokosala makasi tozwa majorité na kati ya Sénat eza bongo te na yango esenge to s'enrôler biso banso na ndenge mibeko milobi esengeli biso nyonso tokende enrôlement awa totelemi awa tokobenga bafédération na biso ezala Lukunga ezala Funa ezala Tchapu ezala Moamba na ba province mususu oyo nyonso basi baliste bakamarade nyonso bakende kosarole kasi lokola tokutani lelo ezali kolakisa ete force politique babengi AFDC allié ekosala manso ezala toujours na likolo eza bongo te tozala na likolo ekozala volonté na bino ezala volonté ya biso banso bakamarade tokoki kobosana te na mikolo mie toza na mwa mikakatano na ngambo ya este kuna
na bitumba oyo banguna baza kosalisa biso baza kobundisa biso. Boyoki bino moko maloba nini eleki na président ya Sénat mutu alobi wana azali président ya Sénat alobi bango batelemi 100% pona kopesa lisusu mwana mboka Félix Antoine Tshilombo deuxième mandat kasi Sénat mobimba ezali nsima na ye na parti ya Bahati. Boyoki lolenge kani oyo bango bakoloba bolandi lolenge kani mabine ezalaki lobi na foire bolandi lolenge kani asalaki milulu maye bango bazali bongo kosoutenir mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pour la deuxième mandat na ye kasi toki makuna na mbango epa ya président eli ye kasi nini pe alobi na monoko moye ebongo tozonga. Monsieur Kazini, Elani, Mathieu, on a facilité maintenant. Parce que c'est nous qui allons à ma partie politique. Parti politique, la société civile, la présidente, oui. Il y a une chose qui me choque. Vous êtes rapproché des Matata. Lui qui est poursuivi par le. Pourquoi tu sais qu'il s'est rapproché des Kabila? Non, moi je me pose la question. Pourquoi tu sais qu'il s'est rapproché des Kabila? Pourquoi tu sais qu'il a pris le pouvoir? Vous avez na banzi wana bino nyonso bolandi la bokebi tango président eli akobima bato bakotuna ye mituna bapanzi sango ye azongiseli bango botuna pe Félix mpona nini yake na ye kosangana na Kabila. Cela veut dire kosangana na ye na Matata Mponyo na Moïse Katumbi na Shadari epesi mpona ye esengo pe parti na ye ya SID kasi pasi pe ma na République démocratique du Congo. Tokotalisa bino ba video na mikolo mizali koya o pe tokitaki la chango kokele kotuna baibala ya chango nini bilo bolobi na Moïse Katumbi la bosangana na ye na président eli kasi baike batekutalaki monoko pe ba oyo bazanga soni balobi ete Moïse Katumbi azongi na kati ya Lamuka toloba ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi agangiste Lamuka na kokende kozwa yango epai ya mwana mboka Mozitu Fumupa apesaki ye bikozongisela ye coordination lolenge bayoka na 6 mois kasi na ye azwi Lamuka na makasi akei koteka yango na compagnie na bango kitunga oyo basangani ye Matata Mponyo Moïse Katumbi na bango nyonso kasi Matata Mponyo bakokanga ye na Félix ngana ye kaka koloba na bilo polele pe bosembo Moïse Katumbi bakokanga ye na Félix ebongo Martin Fayulu Madidi akosuka wapi nde oboli baacha lobi Martin Fayulu Madidi ozali perdant pamba te politique bo bango bakokanga Matata Mponyo bakokanga Moïse Katumbi kotika la yo moko nzela ya kolekezali te yango tokobelela bayi Kongomani o tozali kokenda 2023 maponami mabe ya soni pe ya pasi oyo kosalama na République démocratique du Congo tricherie ya lolenge o nanu bomona te po ete tozala bakarta o bomoni lolenge ezali kasi la suka na yango bokosala nini tango ebelemi ya moto na moto bisiko kendaki oyeba nini kosala tosimba kuna nini Mozito pe alobaki na ngambo na ye na ye na nzela misato ya liboso koyela bino message ya paix ya bomoko ya unité nalendo malamu bandeko wala bomoni pe Mozito na ngambo la ye akangi bobele monoko to koyeba position na ete kasi ye atambolaki bobele na bikolo akendaki bongo kotala makambo ya conflit ke yaka akutalaki bongo na ba chef coutumier azongi na nzela ya Congo central ye ezalaki bobele kolobela mingi makambo matali titrisation oyo ya ba chef coutumier esengeli bango bazongela bonkonde na bango kasi pola makambo la ye na mwana mboka Martin Fayulu Madidi tope makambo ya Lamuka tope kotali sa position na ye alobi ata koliloba moko te nyonso o bazali koloba ya avandi kaka nye nde ezali pe kokamwisa population congolaise kasi ye Mozito akoloba te lolenge nyonso ya mabanga bakobeta ye akoloba te nini moko leka toyebi te kasi toyokaki ete mwana mboka Blanchard Mongomba CG ya Nouvel Élan ye pe alekaki bongo na Top Congo tokolukela bilo bilili wana na mikolo mizali koya kasi oyo totielaki bilo bobele suka ya mvula po ete moto na moto azwa bonne année na ye pa yeba kokata tina ya likambo la ye soki tolobi na yo bonne année ndeko congolais azali na bonne année te tala souffrance ya ndeko congolais oyo akoti nango na année ya sika komona ete ndeko na ye papa na ye moto oyo atielaki motema
tala bisika ke iko kweya kozongela ba Moïse Katumbi kozongela ba Matata Mponyo likambo la bango likwei pe lipanzani na ngambo ya muzitu yepe atambola kika kokele kotala ba conflit ke yaka na kozonga la ye avandi akutela kipela bapanzi sango ndenge boko mona wana mwa maloba na ye moke alobaki yangwala kasi la likambo oyo tali position na yeso ki yepe na bosanganya ke kosangana wapi boko yeba yango na mikolo mizali ko ya peto kotalisa bilo ete bayi politiko la bino oyo bilo boko kelepe boko landa bango lobi okula bakoyokisa bilo soni po ete tolinga te mwana mboka Félix Tshilombo ndeye akukita la bobele na moto ya mboka seke bayi politike banso bakozonga bobele na sena ye pona kosangana na ye po ete bapesa ye maboko kasi na likambo litali este bandeko na ngai pasi pe mawa bino banso bosila komona ete basoldat la biso bamosalaki bango piège ndenge bolobaka lokota eli français bango ala bakende kokota na bato ya EAC komema bango kabuya na yebi te soko kocha bilili ndenge na koloba boye bilili elekana bino bomoni bango tikino na ndako bomoni bango ndenge nini bakosolola bomoni lolenge nini balobi M23 ezongi kasi bisika M23 ezongi bandeko na ngai banani nde bakitani FARDC te population congolaise te banani nde bakitani ezali nde bato ya zone tampon oyo bino banso boyebi ezali bongo ba Rwandais ezali bongo ba Ugandais ezali bongo ba Tchadien pe na somo pe pasi pe mawa toye kozyoka pe ba Soudanais bato ya nzala bato ya pasi ba Soudanais baleki ba soda ya FARDC ba Soudanais pe baye kokita na poete bakota letumba ya Congo oyo soni oyo humiliation oyo pasi te ya komona ete na ba Soudanais baya kokoma ba soda ya makasi pona kobundela Congo peuple congolais oyo ezali bonane ya kopesa o malako pe mateya po ete ola mokota la mboka na yo bipai biso ezwami bino bayi politike ya Congo bazali bayi politike oyo ya mabe bakosala mosala pona koteka ekolo kasi ekolo wa biso Congo ezali ekolo ya Nzambe tata babundeli ekolo Congo batelemi pe koloba ete bakotika te ekolo wa bango ekende ata kopasi ata kobisengo ata kompela pe kozanga biso tokotelema miso nga pona kobundela ekolo wa biso toyebi matoi mangongi bayi politiko bayokaka te lokola bango bayebana na bakombo na bango kasi population to pe peuple azali mokonzi ya makambo nyonso yango toko benga ba peuple conscient yango toko benga ba peuple oyo bazali kolanda moto te pona sentiment ye moko na kati yako yeba ke mokambi na ya sali mabe lokola azwa ke ngbele na sima mokonzi wana aboyi kotika ye po eta monya kozanga ngbele biso to bengi na bilo nyonso bayi kongomani tala bona ne na bilo ya pasi yangoyo ya nzela boko kele kosarole massivement pe bokende kotika ba voix na bino massivement na mona mboka Tshilombo oyo akoganye na ye maponami oyo pa kotika na tata mokonzi bwa ekolo pe bokozwa bakuka o pamba te bokotelengana na baparti politike wa lokuta bilo bokele komi vandela po ete bomi lukela bomo ibo bilo te yango osea yebisi bino bona ne na bilo yangoyo moto ya matoi mangongi akokoya na se moto ya tembe akoya kila se mama ne venema potoko mana suka oyo lekaki biso na nzela ya balanga nzembo wana kosenga na kabu ya l'homme puissant atila biso mwa stade
Kabuya achila biso pe stade ya Fali. Boiga machine. Yango. Agarra. Moto la matoi mangongi akoya kila se. Mwana mboka Fali Ipupa bolanga la ye wana telemaki abetaki stade na ye na ndenge koki. Événement du siècle ya 2022 poto koti longo 2023. Kasi héritier Watanabe ye moto la tembe bomoni ndenge akoyi na se. Pamba te matoi mangongi ekweisaka moto bobele na se. Moninga beti eleki yo leo lukalolenge mususu po ba kosala ye pa lobia ko beta le 25 pour fêter anniversaire ya Noël Ngiama Makanda Weranson. Kasi Weranson pas aki na investe bande kolanga avanda ki kozela yo kape milulu ndenge ni ekobetama jibe lokola pa avanda ki pembeli nzinga ya kozela ete bakele ko soutenir mwana bango kasi tala ndenge bakimaki tala ndenge basundoli mwana beti miziki ya piaka événement 2023 ya Sony oyo héritier azui ebungisi ata kololenge ya banzembola ye kitoko oyo ba peuple congolais babanda koyemba na nini tolingi to tirer les sola ba langa nzembola mibale Fali Ipupa héritier lolenge pe na koyebisa ba peuple congolais bokeba na likambo ya popularité bokeba na likambo ye loloko bako suka ko wambaka e loloko awakonto peuple congolais et loko eko sala biso ya pasi po ete to lingi komi mona bobele ngai bolingi koyoka te ne tape oyo biso to komi to perdre déjà crédibilité la biso na kolandaka mona mboka Martin Fayulu Madidi pe bato ya lamuka pamba te lelo ndenge tozali boye ata ko bokela ngambo ya Mozitu ata ko bozali na ngambo ya Martin Fayulu Madidi boye ba ete bango babale bali bongo na pasi ya kokoma bakonzi po ete bakamba bino bakosala bobele ba alliance ya komoyokana po ete bayeba nini ekoleka kasi na motango oyo tokomi bato la mayele est-ce que bokoyi kotala te Martin Fayulu Madidi na Mozitu bopesa toli bameka kozonga na ndenge bazalaki po ete babundela Kongo bango pe Kongo zo bosomi mais na étape oyo tokomi ndeko moko oti ko benga lobi maman c'est déjà trop tard po ete moto la moto azwinzela mais ya lobi boye ngai Frederico nazali bongo na Allemagne na kozela kaka Mozitu a se prononcer yango to lobi to kozela pe fu Mozitu a se prononcer esika nini ya zali po ete ndeko la ye asi amona Nicolas Nsama ndeko la biso Frederico oya uti ko benga biso na nzela ya singa matondo bakomela bilo banso Océan de la Passe suki awa po ete ya zali ko keleka ka simba mulele mai na bilo bandeko o bozali koloba ete mama Océan ozali koloba mabe kumisa na okaka Félix poso le misolo ya Félix mama ngala azali moto ya lolenge wala te ata ko passe ata ko bisengo ndeko la ngai na kokumisa moto asali musala malamu ngai na bomo ina ngai na bimi na kuna loboko pe na lokolo po la Martin Fayulu Madidi nazwa ku ngala kabuya
po na mona mboka bemba gombo kasi na ba mabe nyonso bemba sala mabe nyonso ba Moïse Katumbi basala biso ko ko sepela bango ata ko mokolo moko te yango la tikala ka ferme fidèle na Martin Fayulu Madidi kolanisa betinde ya Nzambe pe na fumuzitu po ete bango mibale batala maki na boka boy na bango lobaka tango nyonso ete baluka kimia kasi la boteli kimia to moni ke kimia mozali lisusu te pamba te bino bato oyo bozingami na mona mboka Martin Fayulu Madidi boali bato mabe bopesi ye malako ya mabe po ete lelo bokele kokufisa ye soni ye akende su kosangana ba Moïse Katumbi na ba Matata Mponyo na ba Shadari ezali kaka kokutala ba Kabila yango biso tolobi bongo te tika ete bozongisa bango bazala bomoko yela fumuzitu bayeba ni bakosala mikolo mike po ete bana libota basola kala mvula malako na ngai yango la soki boboyi mokolo moko akolela la 2023 to s'enrôler massivement tricherie ezala te to tinda bato la bisika biso peto bela la bakongo mani banso ba s'enrôler bazwa mikanda la bango po ete maponami ezali droit ya moko la moko kasi la suka ya maponami tango ekosalama oseya kozonga pona koya kolelisa bilo lisusu makasi pamba te moto na matoi bangongi akoyaki na se oya koyoka tika Nzambe azana ye oyo pa koboya tika Nzambe azana ye kasi biso na bino tokutala kaka la 2023 la maponami totala nani akolonga soki te tokondima balikanisation ya République démocratique du Congo to pe tokovandisa Félix na ebonga la ye tika Nzambe azana bino ingeta babonane na bakongolais banso